10 si tu la caméra. On peut ça wenge combien sur 10 maintenant. Bana ne fait des miens. Le roi la basali ezali pour la soutenir au moins FARDC. Martin écoute à combien 80 000 personnes. C'est aussi ce sont ici et comme 120 000. Voilà, ils ont un problème, il y a on a des choses différentes. Voilà. Bango ba yoti me ba monité. Ba biso de ba thermoculeur. Ngana ki na kota mais na kokité. Nostalgie pas bato mususu, les un peu moins découvert, c'est pas bato bazana besoin, on va vivre génération en été. Voilà. En live boy ba vivre bango na scène. Pia ke beta maki nango bat bazala kité. Non, moni na minute les soleils zongezara moko wenge. Bana poto c'est normal. So de juste venir bison tionne les rois de la forêt tika. Nous avons stratégie. Mais bisu kokota. Comment benga Undertaker. Salut très chers fidèles internautes partout, bonsoir dans le monde entier, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Merci beaucoup de la confiance Nabino pour continuer à toujours copier ça Jerry Kobetox. Merci beaucoup à tous les abonnés de Feza TV RDC. Continuez toujours à s'abonner sur votre chaîne, liker les vidéos, commenter, partager et comme ça la biso bien makasi. Voilà, merci beaucoup à Jack Anangile derrière la caméra et puis dans le montage. Merci beaucoup à abonnez-nous surtout à Feza TV RDC. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et surtout dans la bandale, na bloc. Et si quand on a la micro-baladère par rapport, il y a journée à lobby, les 30 juin, les gars qui lobby n'engenini, na stade des martyrs. Na stade des martyrs, Jerry Kobetox Sasala Kiwana, na caméra na ye, na lisu na ye, tokotala, nenge musala wana, et salami nenge concert wana l'équipe. Yango le loto ye na bloc, parce que lobby, et là comme on a remarqué qu'il na stade, tangu bana bandal baye na nzembu. Bokoyoka ngona émission, on nenge bande koyema bakolo wenge. Bato yo bayebi 12 koleka batu nyonso surtout na ville ya Kinshasa bana ya bandala. Alors yango to préféré to ça la bino émission yo na bandal na bloc wana to lobisa batu par rapport à conseil wana pesi polémique makasi na poto bana poto musuba lobi stade ezaki plainte mais biso bandeko to zalaki awa to yebi ndenge nini stade salaki bana poto musuba lobi wera na jibe bako kala bango koyemba te. Est-ce que c'est vrai? Tokotu nango bandeko to solola na bango micro baladeur par rapport ya ba congolais oyo bazaki lobi na stade na oyo pe bayoka kikaka mbela ya concert wana. En commençant je vais saluer madame la première dame ya chaîne oyo Bella Dinganga la patronne moi c'est Mwindu pe Angolo maman pasteur Titi la source et sans oublier maître chinois Kilo ya Matete Dani Nzila na Dible na peso bambo tebele. Voilà, micro baladeur na biso lelo to ko bana pa ya nani parce que toza la bloc ya Kanangila na moni ndeko na ngai ya Zoya. Voilà, et surtout à des confrères. Hein. Bonjour mon confrère. Oh, bonjour D57. Au mot de la presse. D57. Kimi Azali. Pepele. Système lemba kaka. Toujours idéologie. Voilà, toi on a bloc, toi on a bandal, yo za mo pandi sango. Na préféré pe ko banana eza bien parce que to solo la no makambo yo. Concert ya lobby ya stade pona yo ozala kité et les gars qui n'engeni te ngamo pena nazaki wana concert les gars qui bien les bien concert les gars bien yebisa bandeko ba otala yo koko sate parce que émission eza émission loba vérité. Est-ce que stade est ça qui plaît et ça qui plaît pour ngamo na témoin oculaire nazaki wana so ça qui mpiaka quand la caméra na yo na loba que ça qui mpiaka ngamo nazaki wana stade ya qui tomber. Mais pourquoi polémique et bimi na poto belé basolo baké stade Tony na ngote eza lukuta stade Tony te bana poto ba misu na mona bango on est ba bakiol te et donc miso le ba vérité faut la vérité bana poto musu na mona bango ba melaka ba plan ba lo ba raisonner bien te miso to sur place yo zaki sur le terrain voilà makambuto les gars qui bien plein de gars craqués bana poto musu ndimi mais pourquoi bana poto musu baboya parce que baboya. Et puis, bah, image des Arabes, ce que bah boya, ils ont jugé bango n'engeni. Té, bah complexé, chouette hein. Oh. Bah complexé. Ce que bango bateau bah bah que ouais, on a jibé bah colis, bah tika musique, bah bête bango musique à danger té.
omonaki ekoteli Yanson Corée zaki wana Corée wana we ranson ke aussi là te wana za ba bêtise wana mambelaki normal kitoko jiba yemi kitoko we ranson kitoko bango tout ba me poser mais ba ndeko la biso akina ba na poto msu ba lobi on dirait 5000 fois ba futaki on dirait ba utiliser ka 2500 qui perte pour musique à malonga zaki te te musique à malonga zaki o ba lo ba bongo ba complexé musique bien zalaki mamto ki normal de 57 faut que la vérité pas ta caméra trop beaucoup le coutaté mambelaka ki bien donc pour na yo wenge musique à 4x4 bon chic bon genre et betaki na concert bien et ça qui na peu plein et c'est là qui plein concert et beti bien surtout matos wanande non souka na matos tala 27 et côté les papa chéri yo solo ba maman batu musu balobi matos wana so ezaki bien te papa so ça bien te matos outi kile kiti matos ça bien te sont impeccables sur 10 si ko tala caméra on peut ça wenge combien sur 10 te sur 10 maintenant bana 9,5 hein il y a 9,5 c'est on mona wenge te oza mona wenge te mona wenge te 9,5 non rendre la bonne musique ceux qui va bêta qui m'a bé non na caméra na bi qui va bêta qui m'a bé. Voilà, alors j'espère que tu as bien ça micro baladeur et émission mobimate bonbon de la presse na bi ko za mo pandisa ngolo nga vandi sa ba staff no ata moi 2 personnes mo boya la presse mote na maman José Paloukou le presse Monteki Nathalie Mungi maman sénatrice Motema merci de cette merci beaucoup voilà tu vas continuer la micro baladeur à faire wenge musique 4x4 bon chic bon genre est-ce que ça là qui plaît tant on a ça l'émission la bandale ceux qui na bois qui joli kusala té et resala mabe depuis États-Unis ceux qui na bois qui joli kusala té voilà Jack Anangila memanga na stade botala entrée ya Werason Jibem Piana Blaise Boula Tata Mobich bakotaki na cheval o azaki na stade te arataki biloko wana toleka merci beaucoup de continuer micro baladeur na moni tonton na biso Bogart bonjour. Bonjour mon frère. Comment ba bengi na kombo nani? Robert Vainqueur. Voilà, biso tozali batu ya chaîne en ligne, média en ligne, Feza TV RDC et puis toleka na Vision Plus télévision sur YouTube toujours. Tozolo bela sujet ya concert ya Wenge à Lobby. Na ebito zalaki, est-ce que contexte stade? Bon, merci beaucoup. Au fait, je vais d'abord remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suite à l'accueil. Suite aussi à Makambu Tomoni Lobby, en fait, c'est nous on est l'équipe c'est des événements il y a monde mobimba. Vous avez un événement pas tout ça boya qui va bien événement. Bon en fait ceux qui mutu boya yango donc qui mutu ceux qui boya yango sandoki. To be yango ezaki ndoki ceux qui mutu boya événement on a lobby c'est gazandoki parce que biso tout ça qui on a chef de l'état ça qui na épée bien que monsieur les qui na on a ndenge mususu mais ils ont honoré quand même. Et là, moi, de retenir le peuple congolais et surtout nous les Kinois, nous devons retenir à ce que. Et là, on a Basali et Zali pour soutenir au moins FARDC. On a Congolais, soutenir FARDC. Ah oui, si on a acheté les billets pour participer pour la FARDC, en fait, tout ça, il y a pour la FARDC pour soutenir au moins armée la biso, base à Makasi. Bon, tout le monde est fali pour pas, Sali moi donc, mais oh, biso tout Sali, Bata Wenge. En tout cas, je suis en train de féliciter les fanatiques de Wenge Musique à Maison Mère. Oui, Ranson là où il est, en tout cas, mes félicitations. Place où Ranson à Zali.
Sali na ba fanatique nous songé musique à maison mère en tout cas nous sommes les kitoko kimia siko yo bien les gars kitoko mais polémique ya na poto musuba lobi stade ezaki nango plainte en tout cas na koyebisa mutu moko vie bokechu oh vie bokechu tala ngai na termine na media na koyebisa loko moko vie bokechu sala donc voilà ça coûte politique da bokechu sala ki boza biso nini mbule ko vete la 27 le 28 le 29 le 30 bokechu to sali concert pe salami nango mbula pe besite bokechu okomino na suka sala vino na ndeka calme c'est carrière en tout cas mon frère sauf cas si ma podium de ba pexé ba vanda te en tout cas ah oui en tout cas sécurité marambutu tokos voilà bon siko balobi jibena wera ba koli ba masa boleksa mutuka voilà les canaux père donc tout ça ba jibena wera ba koli bazoko ka musique te ba beti musique à malongate donc simbité en tout cas premièrement na rolinga la faire comprendre moi ba congolais jibena wera baza ba grand prêtre mboka oyo et en plus la première des choses c'est que je vais faire comprendre moi les peuples congolais bon talaka habillement ya JB lobby to raisonner papa oui mambala moko yo je zangaki te mais zangaki lango te mais yo monaki eza pe ya kosala pe commentaire te mais eza eloko moko il faut to comprendre biso ba kino surtout biso ba kino bato la ko lata trop voilà talaka modèle via zaki lobby nandi to pe ndule pe donc conseil les gars non impeccable papa na mais la biso ko boza ndoki ko fa yo moko ya jalousie. Voilà, merci de ndima micro na biso ya fait za TV RDC. En plus je n'oublie pas de saluer les Pakistanais. En tout cas les salutations pakistanais à la fabrication. Les Pakistanais Robinho Mundibou. Les vrais Pakistanais. Bonjour à toi. Merci mon frère. Voilà, merci toza la blog na habite tonton Koloba. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Comment nani? C'est Mike Kunda. Mike Kunda. Voilà. Est-ce que le beau na stade? Oui. Oh, on a côté depuis c'était 21h avant tout comme jeudi. On a selon na matanga ya nani papa wa kufela mo konji na biso. J'ai fait quitter là-bas à partir de 0h. J'ai quitté là-bas de 0h, je suis rentré à la maison. Maintenant, je suis revenu à 10h. À 10h, nous sommes na comment stade. Nengo kotaki na stade, nengo concert eleki. Yebiso na bana poto ba otala. Est-ce que stade etondaki? Ah, papa, ngai na zana lo bate. Pono mona ngabo. Naza grand artiste. Donc, moi na lo bela su ma mwebele a politique ezate posa ko tangisa ma mwebele ngana mwana wenge na munekete. Elo esami. So mo ngana lati penza papa wema. Donc na kota bien na sali bien makambo ezaki normal. To sepeli bien c'est des arts autour na parti à Tongo. Bah surtout à Tonja bien stade. Voilà. Musique est bête. Oh, musique est bête normal. Bon bah tu vois la musique est bête. Oh, musique mutoa donc mutoa bi musique tena ba ba chanter ka pour ai ba teke ba ba o termina kwa o musique na mona pa onani we kan sana kota ki asale lo mo te ba yeke ba sikise bele to bi kete yanda ma ka ba sikise mo mote za ka o yo mo yebi c'est déjà za so ye ka bo yo mo moto spectacle bele ba ya o bandimi mais musique est bête normal mutu ça mi na ngote. Voilà, merci beaucoup Nekonanga. Merci Nengo micro la biso. On continue, toujours na blog Jack Kanangila. Na ebite so to question na image. Tout on a sengo image anani. Nazo senga image ya héritier Watanabe. Tant azo yemba voyage ya Tata Mobich. Entrée ya héritier Watanabe stade Ninganaki. Alors tous les kaleti kaka ba bazalaki te borataki. Ponga na zalaki wana. Oya uta ipaya jipe ayapa na ngai azali pe awa héritier Watanabe yaka Bogan yaka on azali donc il Bogan il a pensé que comme tour de contrôle et pour notre tina contrôle la terrain désolé.
Voilà, tout ça toujours na bandal ndenge to uti ko la bino micro balader ba ndeko ba lobby na blog, tout ça toujours na bandal parce que tout ça solo là affaire est-ce que wenge ba tondi si stade, est-ce que ba beti musique à malonga parce que polémique na minute sur internet, il y a des gars. Alors tous ces bandeko mingi bomone bango basaki lobby na stade, tous ces bango balobaka sans oublier papa Ambroso qui est c'est na Londres, na peso bambo tebele. Voilà, nazo ko tsandeko na ngai akotaka déjà bonjour. Ouais, bonjour. Alors on a bandeko nyoso ba Hollanda ba koyeba kombo. Ouais, merci papa Jerry Kobetox, ngambulanga Yaba, mignon garçon, artiste et comédien. Voilà. Voilà, Yaba, j'espère que lobo saki na stade. Ouais, lobi na zaki na stade taranga na mona wenge. Ba wenge vraiment salema na ndenge ebima, ba biso tozala. Ozaki na stade lobi. Na zala ki vraiment na. Kuka lokuta est-ce que ozaki na stade vanda côté nini? Ouais, ngana en plus taranga na imani na fana na 24. Donc 24 na plein ya kosarana te na bisio ba o ba ki lobi te ba raté. Donc muto abeta bango lisolo azati. Donc événement lobi na bisio donc tout le monde na combat ya Ali Foreman. Plein lobby zaika na combat Ali Foreman. Tala nga Yaba na boya ki kufana na pale na bite fona zala ke ba betela nga lisolo. Memba na poto ba holo ba ke pia ke beta maki nango batu bazala kite. Non, omoni na minute yo. Lisolo zongezaka moko wenge. Bana poto c'est normal. Bana poto o bayaki ba monaki. Ba ope bazanga ba biye na bike bana poto pe be bazanga ba la bazanga ba biye ba yete. Ba beteli ba lisolo yango bazolo ba bongo. Mais le véritable bana poto o bazalaki. Lokola ba nati Mirador Lutadila azaka na Londres. Azalaki. Nati aussi lokola la reine Nzinga. Moi sa poto azalaki. Vous comprenez? Donc nati nga ya ba marqué non aussi passeport nazalaki. Voilà, les kamusu pe balobi babi wera na jibe ba koli. Ba beti musique malonga est-ce que c'est ça solo Yaba? Non, ba koli te. Kokola peut-être na âge, mais na boulot. Mais na bisio nga mono kinde viana jibazo ayembi mulolo. Ba chao de poule biminga na tali vie libumu game mais papa chirazo yemba boye ayembi kosakana te donc Alex Mage na wenge 4x4 azara leader po yembi makasi et puis so de se souvenir na bison tsone le roi de la forêt tika muto ba stratégie na bisio kokota bakomo benge Undertaker tala na réseaux sociaux ba benga wera Undertaker muto ba spectacle yango na bisio ba o bazalaki te barate kokota ya 20 mais na bisio mais kotaki na cheval di Yaba est-ce que monaki bango oui ba koti na cheval parce que nazalaki tout le monde a bandule betana ba marti ba tusi ba na ba cercueil pour mbongo louer cheval ba na ngoti parce que wenge na cheval na bisio des gars natali cheval. Et puis les cheval il y a moi tout même bastar avec un sentiment parce qu'à côté na stade il y a ça que bateau va arrêter bon mon cheval en moi les tinga na mon cheval ga lobby na stade non na mon na cheval mais na bisio tira boye ko mais nga ya ba na kolibi na mon chevalité ba ba mon singa cheval c'est wenge donc na bisio vraiment nga ya ba na sentiment donc na ça yo musique ndengo futela mbongo na yo po ba tumsu ba lobo musique wera ba beti na JB 2500 que perte 2500 ba utiliser est-ce que c'est vrai? Non, on a le quota. Pour billet, ça dit 5000. Non, on a dit billet, ça dit 5000 c'est normal. Martin, écoute, à combien 80 000 personnes. C'est aussi ici, et comme 120 000. Voilà. C'est normal, c'est billet pour y billet. Mais, nous devons bien 5 000 à se retrouver. Afin d'y aller à l'aise, on met la ginaille, on a un dérangement, et puis félicitations à mon général Gassongo. Papa, merci. Merci papa Nabiso général. Contrôler. Merci papa Nabiso général Gassongo. Moussala qui tokoli le veut dire lobby bras. Donc Moussala salami. Na regretter ka bana poto ba été. Donc na habite nga pena ba limao na note ngona benga mneza. Avant vali sa ba staff na poto. Tika to lobela na pe likambo. Vena bina bogara lobaki lobi mbule robeta mbule beti to lobi nini. Opese message ni. Te. Wana ma c'est ga congolais te. Vena bino boketu. Na ebi suyoko boketu. Boketu de pas genda poto ti lelo ayebi français te. Boketu asana congolais te. Voilà. Boketu c'est un jaloux. Voilà. Comment yo boketu premier bande kono ba congolais. Bazo ya ba beta ndule yo zo kale. Mu couple bango yango wana. Boketu ça ventiller boketu premier oza ventiller. Vanza sko ba staff na yo, vanza ba staff no moi 2 staff 3 staff. Wa na bosanité
Mirador Lutadila na Londres. La reine Nzinga na poto. Venanga nono paza, venanga nono na bosaniete. Na taille na sima. Ah, na zomona lutula. Mosa lutula. Ah, bana poto bose belé, ma Béatrice Bogo Keto la baronne na Canada, na Vancouver, Hollywood. Ingénieur papa Atoni Molemba na Canada. Mirador Lutadila, merci. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tu vas continuer micro baladère na biso. Tu la bandal, tu vas mama wenge. Ouais, ça qui le na stade ndaro loba quoi. Kulobe ça qui buka mona buka kukila. Ouais, ya qui te arrêté. Donc toleka. Voilà, merci beaucoup. Car on a tambola. Tu as vu micro baladère à l'élo, tu as un bandal. Tu as un bloc, tu as un mouchando l'artiste. Moto a komakabanzembu ya malonga, ya bien. Alors, il est pas allé amoureux de la bonne musique. Mais habitez ce qui lobby na stade Azalaki. Bonjour Moussando. Ouais, bonjour mon ami. Makasi, Talara. Ouais. Alors, fais la TV RDC Vision plus télévision, tu as un micro baladère par rapport à concert à l'obès que vous avez dans stade. Naki pour na kota la qualité pour plein wana non. Bravo. Bravo na Wera, bravo na JB, donc bravo na bango tout puisque bah réussi Paris na bango. Voilà. Ouais. Mais pour te lobby polémique na ministre sur les réseaux sociaux qui est bien qu'il y a des gars. T'es parce que ça brûle. Le grand nom ils ont rien à prouver. Puisque si ça la batouba qui souvent mon bango c'est comme nostalgie pas batou mususu, les un peu moins découverte pas bateau parce qu'on a besoin on va vivre génération en été. Voilà. En live boy va vivre bango na scène. Voilà. Donc voilà et puis est tombé journée le 30 juin eux ils peuvent fête indépendance et puis festivité ça qui tellement belé marche de santé tout on a bakenda qui se retrouver dans le stade. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour na yo ça les aïe n'ont plein. Plein. Oh. Pour ba na poto ba Orlando ba belé ba ko ta ba doute fort. Voilà, c'est ça le problème, il y a Koyoka na on a des choses différentes. Voilà. Bango ba yoki mais ba monité. Ba biso de ba témo couleur. Ngana ki na kota mais na kokité. Tellement Tara wenge faut ya propre. Tara wenge faut na ba ndenge mo bodo façon na zala bi non. Tout bandal. Et en plus Tara bandal mo lobi. Donc ma belle ma mère. Kamu ya ko yemba ba lobi jibe na we ranson on dirait ba yembeli ba tupena ma musique à malonga. Est-ce que c'est vrai? T'es bas comme ça. Et ça mingi batontima. Batontima. Oui. Bah comme ça. Batika lo ça mais puis événement c'est le qui na to remonter ma mususu. Donc voilà. Nazali Naoloba tant que réaliste, Naoloba tant que analyste. Donc Naoloba te naza trop bangoté. Naza dans milieu du village. Voilà. Donc voilà, c'est voilà, j'espère que boyoki Mouchando l'artiste. Ozo boyoka balanga nzembo. Baboka ka epo na futa ba monte, baboka ka epo na misala na ye. Voilà. Vanisa quand même ba staff pe, on s'appelle la bateau pe oyo balanda yo, vanisa pe ba staff na yo. Non, enfin, ça, d'abord, on a profité d'en annoncer. Donc, bientôt là, groupe Congo Fort. Donc, groupe Nangaï, il y a théâtre. Donc, Nazaï, à côté, moi, Batoubaébi. Donc, on a porte-parole. Eh bien, on a un rôle au bas. C'est une Lisboy Fondation. C'est la Lisboy Fondation. Bien sûr. Donc, Batoubaébi, on a beaucoup déjà PC, moi. Des Ligues des Champions. Donc, général le sac succès. On a Lisbonne, des Ligues des Champions. Oui, général le sac succès, puis na artiste. Ouais, ça qui écriture, na amour personnel. Voilà. Et puis pendant le confinement, il y a un monté quand même solo. Voilà. Donc, on a dérangé, ce peu moins, il y a deux histoires. Vous allez plus meilleur que Owana ou la salle. Tes polémiques étaient folles au bas. N'a pas que deux comment déranger pour falloir qu'il deux déranger et déranger va tout. Voilà. Voilà. Quand même ça va staff là. Donc on offre ça beaucoup plus bureau puisque je suis bien entouré, bien encadré. Donc maître Olivier Liaki, maître François Kongila, Serge Mungongo, Mana Djachesco, Lotiliki, bienvenue Mangi. Et qui encore qui a battu Bazat. Ouais, d'abord c'est une excellence Jacques Dromois. Donc mais c'est très ouvert. D'abord c'est une PT JR Business. Il y a Ornella Moussa et puis Napoto Nazana Ngenda Force Nazana Freddy Lokende mon ami personnel wana massa nangai. Donc ndamu nanga boza na Londres, ndamu su boza na Kin. Donc à la trotte na 500. Mais non ko tagi mutu mo wana na pas fali hein.
Maître Olivier Liaki. Ouais, Kati ta donc babiso tellement trop pressé donc tarabo wana penza donc on comprend que là on va banda les sibokanga. Ah voilà, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup voilà. J'espère que to comme na suka to que déjà to désannoncer les bino émission oyo poto silisa. Voilà, merci beaucoup Dabino tout bolandi. J'espère que boyoki nenge peuple congolais lobby nenge ba mourir à bonne musique ba lobby. À faire stade ya lobby est-ce que tondaki ngai mutu na lobby te ba fanatique bazaki lobby na stade boyoki nenge ba pesimbela parmi bango ebele ba lobby botika ntima wenge musique à 4x4 lobby basala qui plein ba bazo kangela bino ba photo côté moko za vide na misika fumi pesa na photo kala ya lemsu ya match ya vita to ya match ya vita na chikunku tellement que ça photo à stade bon on a photo à stade je vous confirme que wera na jibe ba na gwa ngana zalaki lobby lokola mopanzi sango donc basalaki plein na bango ekokaki babetaki pe musique à danger mais moi polémique moko etie babengi liso héritier dernier fils tokolobela ngo na émission koya ya Noël aluki polémique héritier dernier fils to éviter faire rigole à to héritier toujours polémique biso tolinga matière poto lobelango. Merci beaucoup Nabino tout bolandaki biso. Allez-y comprendre les gars papa les gars. On est en direct. Merci beaucoup Nabino tout bolandi biso na Feza TV RDC. Merci beaucoup na abonné tout. Il y a Feza TV RDC sans oublier Yemogola Patrona. Bonjour. Yemogola Patrona Mabela Dinganga. Mwasi ya Mwindu ya Ngolo. Merci beaucoup na maître chinois Kilo ya Matete. Merci beaucoup na Joli Kusala, chef d'entreprise. Moninga ya Fali Poupa. Joli Kusala depuis les États-Unis. Merci beaucoup na Mireille Ilunga na Londres. Nazo lelo mabe yebisa B52 bijoux masamba. Nazo lela bino mabe. Merci beaucoup na Canada ngai Canada. Ba petit nga ba na Canada wana basimbela nga ser wana. La mère des garçons Niki Shakira Gucci Angèle Ameza bana basi ya kitoko wapi. Et puis sans oublier Nancy Moupenati valable motema ya père nega to solo lui ane osala bien. Merci beaucoup Nabino tout. Émission la vérité sili polémique siko boke de polémiquer. Pour biso lobi tozaki na stade Tomoni. Vena nga Zakari baba solobi nini. Nazoka Zak la lobi boy. Olobi nini. Bokechu wa yambo na pese bambote belé. Parce que le bagi mboule kobeta mais mboule betite concert l'équipe bien. Bandeko pe na ki pe ndeko moko solo ba mabange leka ki trop jibena wera mabange leka ki trop. Ta pousa na papa. Olobini papa. Ah, otanga kuna te. Oh papa kimi lisusu vraiment, kimi lisusu. Balobi mabange leka ke belé. Mais ko buka na pete libanga, baliaka na libanga même ngana liaka na libanga. Pona la ta kechi moko boye ya lufu te il faut na boka muta poto. Si vous mabanga pe les gars belé congolais na biso comment juger na niveau moko donc voilà alors tosil ici Jack Anangila merci na caméra merci na montage merci na bino tout tozaki na bloc na bandal voilà allez tokutana na ba numéro ko ya bye ciao.